Tango zelo ezalaki makasi transport pe ezalaki likolo. Mais pour le moment transport pe ekiti parce que ndenge ba sali nzela ndenge ba bongisi. Anatongo e ba esa bato sala presse na biso pe na sepeli makasi parce que biso te jeune mabanga po ba 3 pine bande kokota kotoyo. Et sur la transport, Chef Prince a même le biso développement. Tous en a posé à bateau, bazo même la biso développement. Mbala liboso, poto mon chef a ça le lokaboé. C'est que bakonza l'État vraiment ba sunga et ba soutenir yé a kende liboso. Et belé ba autorité mi bimba toye bi bazwa ba salaire ya ba millions de dollars. Bala ta souci oyote. Mais chef Prince dans peu de temps a vu initiative à soutenir le peuple congolais. Nanu saki asima banda na Prince. Si na mawa bazo 5 yango 7000. Mutu moko 5000. Oui, topesi merci vraiment na mo ba konzembo kande ba l'accès exemplaire boye. Pe ba konzi mususu ba sala ngona ba place bato bazo souffrir. Oyo avandeli ngwende, oyo amoni keno azo sala musala ya malamu, tika topesa opportunité epa na ye. Bao baleka aw ezata na moko te asala oyo biso tozosala misolo combien tobebisi na kati ya mboka awo na ba forage na banzela so toyebi tolata bilamba so toyebi toyela babiloko combien de biloko tokozwa azosenga vraiment na bourgmestre ya commune Nsele Frank Mbo nayebi aza domaine ya makambo oyo tomonaka vraiment atterressa mingi na bakoto ya basalongo azotia mpe na commune Nsele a soutenir biso a soutenir chef Prince a soutenir chef ya Ngomi Ngango le merveille. Bon, vraiment, nako pesa mingi mbote vraiment na chef Prince ya village Mawawa na oyo makaniside oyo azopesa biso pe tozolanda na sima na ye ndiye ngo moni tozobanda mwa muke oyo tozosala effort o lelo oyo musala emonana balabala efungwama eleka Mawawa ekende tina kuna koto ya bana kobanda depuis na chef Prince chef Mawawa azana volonté ya mboka na ye aujourd'hui biso pe kuna na village ya bana chef Ngomi Ngango le merveille Michel merveille toza vraiment na souci ya mboka efungwama oyo eza pena effort na biso moko tozolakisa bakonzi ya l'État pe batala biso po bamona ke wi biso mo bamfumu toza na volonté ya kosala babiloko ya boye yango eloko tosenga vraiment na bakonzi ya l'État basunga biso toza na mbongo vraiment te mais na effort oyo moke tozozwa yango tozosala boye parce que toza na souci ya mboka toza bamfumu tozoteka kama mabele te poka toteki mabele tozwi mbongo tokebongisa libanda te yango tozobongisa village na biso fonzela efongwama ekende vraiment na ordre azosenga vraiment na bourgmestre ya commune Nsele Frank Mbo nayebi aza domaine ya makambo oyo tomonaka vraiment atterressa mingi na bakoto ya basalongo azotia mpe na commune Nsele a soutenir biso a soutenir chef Prince a soutenir chef ya Ngomi Ngango le merveille po aya kotiela biso pe ici atia effort asala effort na ye abimisango sur awa biso da tobandi déjà un pas et senga kava muto ayelo na ndaku na yo il faut coûter au moko déjà ba un pas yango ekopesa bato libanda po baya ba soutenir biso naza kondima na elongo ya chef Prince Mawawa toza kondima ke oui makadame ekota vraiment lone pona musala to pona koyiba te to poto travailler population bafuta moto le sous 5000 7000 faut moto zonga na 1000 francs to 500 francs pour makale ezobima awa ba pondo ezobima awa biloko ebele ezobima awa population bazo nyokama makasi papa monsieur le gars journaliste bazo nyokama bazo futa ba moto ba 7000 ba 8000 francs pourquoi pona nini biso taka toza ba chef ne toto sala musala pona ko aider population chef coutumier za pona population aza pona ko yibate et puis on côté comme belete bisonde to des population base à la kimia lelo onde bazolongola awa o suka moté comme na 1500 ou 1000 francs oui mutu ateki saka makale za 35000 soki afuti moto 1000 francs ça bénéfice à combien il y a ebele makase sungie président république Fati Beton neko kitana gouverneur Bumba neko kitape na bourgmestre ya commune Nsele Frank Mbo vraiment batu oyo bazotambusa sango ndeti ya chef Prince ya Mawawa
oyo bazotambwisa komboli na mabe bazokenda kokota na mabiro pamba po badétruire kaka Chef Prince aza motema malamu nanga mpe na kolanda toza na nsima na ye nga naza na nsima na ye na bana ngomi ngango le merveille toza vraiment kimia bato bazokota na babiro wana baza bato mabe tala biloko ya boye yango bepreuve yango bozomona nde mosala ezosalama etikala kosalama te nane tala ebele ya zelo eza etikala kosalama te mais elongo na Chef Prince ya mawawa tosala mosala bakoko mpe baosunga biso vraiment na kosenga na bakonzi bosoutenir biso bato bakoya na babiro boyamba bango te baza bamiyibi tobandai na souffrance kati ya mboka oyo tomoni bato bazolela mikusa mikusa na nzoto boye tosali forage tobanda forage population comme olela biso makala biso boye yango toluwe tarte toya au nom de makomo na tangaka wana tobandaka na musiambam ngabi ye moko na nganzi na mwele misala oyo yosalama awa batika biso mboka na biso bayebisa biso ya suka nde yango tosepe nango yango tosala biso tolingi soki tolingaki yango te me tosala boye te bao baleka awa ezata na moko te asala oyo biso tozosala misolo combien tobebisi na kati ya mboka oyo na baforage na banzela soki toyebi tolata bilamba soki toyebi toyela babiloko combien de biloko tokozwa tosepeke mboko eza ya biso fe bonge etolingana ndenge biso tomilingaka yango nasengi na bakonzi na ngai merveille ngabie na prince ngabie en tout cas na bokomesa na biso elongo na groupement na biso na sous-groupement na biso ye moko Simon Ngavu ngangwele en tout cas mabele oyo epambwama puisque nzela déjà yango oyo mpona moto nyonso tu azwa vie biso nyonso tu tozwa vie a bon attendre sali mingi ya kolobeza te Chef Prince amemeli biso développement toza na posa ya bato bazomemela biso développement mbala liboso po tomona chef asala eloko ya boye c'est que bakonza l'État vraiment basunga e basoutenir ye akende liboso na oyo aza nango na baide na ye mpe nzambe apambola Chef Prince po na bakonzi ebele bazoleka bazodinda tozolia bango mbongo bazokipe makambo nzela te mais Chef Prince azomona souffrance ya mutu nyonso azo c'est que bakonzi ya l'État basoutenir mpena Chef Prince tosepeli makasi na nyonso oui topesi merci vraiment na bakonzi ya mboka ndenge balakisi exemplaire ya boye mpe bakonzi mosusu basala yango na baplace oyo bato bazosouffrir alors mpo na yango tosengi na gouvernement batia bango maboko bachef ya boye mpo to mboka ekende liboso mpo tosouffrir kote oyo bakamio ezolala wa bamoto bapane donc bato ndenge na ndenge bapasi nako bakisa ngai naza travailleur nasalaka na concession oyo en tout cas nasepeli na kozala na mokonzi ya boye kolata susi ya population parce que ebele baautorité mibimba toyebi bazwaka basalaire ya bamillion de dollars balata susi oyo te mais Chef Prince dans peu de temps a vu initiative à soutenir le peuple congolais nanu saki ya sima banda na Prince tina mawawa bazosenga yango 7000 mutu moko 5000 ntango mosusu oza na mwa eloko osomba masango ya bana na bataxi wana okomi obeta makolo me ndenge basali boye eza moko ya développement ebele tovota bango tolata bamaputa bazwa initiative ya boye te na eloko oyo Fati Beto umela na Papa Prince zala mutu moko bakoreconnaître ye botia ye maboko brukumesa ya nsele simba mokonzi Prince abakisa mikolo ebele atombola po areconnaître mpona peuple congolais surtout bana mantere bana kafufu bana mawawa esengo mingi vraiment na nyonso oyo baosalela biso mpona kolongelela biso mabele na wakati ya banzela oyo vraiment souffrance ezalaki makasi mais pour le moment na ndenge bazosalela biso boye vraiment nzambe azwa lokumu apambola bango mpe misala na bango kende liboso bon na yango nde transport ekitaka à travers ya ndenge nzela oyo babongisi parce que na beya te kuna na grand route kuna tango zelo ezalaki makasi transport pe ezalaki likolo mais pour le moment transport pe ekiti parce que ndenge basali nzela ndenge babongisi batiango mabanga vraiment transport pe ekomi apaisé omoni so totambola neti na likadamu totambola vraiment à l'aise mais soki par exemple neti mabele nde totambola boye tosouffrir en plus toza pena baconsommation ya baessence donc ozomona ke no mutu lere azokende aodéclare po tellement nde toza kote boye bato baza lokola na mwa kati biso kuna ere moko boye tozala na mwa balabala zwa lokola mutu aza par exemple na basaki ne to biloko ebele
po akota nango boye akosouffrir makasi po amo lokola to ya transport eza ebele mais soki nzela eza vraiment baesphalte yango nzela etamboli kitoko omonaka no mutu akozala na facilité voire même kokóma na gombe to bisika moko boye songolo pakala asomi marchandise na ye aye kokota mboka ezalaki mpe ya kofongama te mboka efongami bato nyonso basepeli na yango mpo na nga vraiment nasepeli eza évolution ya makasi komonaka no tracteur to ezosala mosala boye kolongola bazelo kobongisa nzela biso mpe totambola les olieke maboko na biso enyokama soki nzela deja eza ya kobonga na prince toyebi tozwa lokola na boulevard ndenge ezalaka bato batambola badistance molai na bamoin cher lokola kote bato bazotambola na cher mpo nzela eza ya mabele biso moko tonyokamaka makasi ozotiamba mosusu 5 litre essence mais oganye bambongo moko ya malonga te okopesa tarife moko boye ya likolo mpo yo mpe okoka komerite mpe mwa eloko ndako mpe na poko ayekoka mpe kolia mpe nga nasepeli makasi namoni keno oyo avandeli ngwende oyo amoni keno azosala mosala ya malamu tika topesa opportunité epa na ye donc mpo lelo moto azosunga papa nyonso na ndako asungaka bana soki papa azosunga bana te aza papa ya malamu te donc papa esengeli alatisa bana aliesa bana na ye abongisela bana ye makambo ebele mpo na nga vraiment nasepeli makasi oyo naomona makambo boye vraiment nasepeli makasi tosepeli makasi mpo banda tokoti koto soki omini bana na centre ville ngozwa direction na biso mpo koma epa na biso en tout cas ezala mwa difficile tofuta transport ba 5 000 6 000 francs en tout cas ndenge basali biso bo en tout cas nzambe akanisela bango apambola bango vraiment apakisa un piste na misala bazosalela biso ntango ba 3 pine ekobanda oya ti kote na biso awa boye ezala esengo makasi vraiment nasepeli nzambe akanisela bango mingi nasepeli banda ntongo ebayesa bazosalela prince na biso mpe nasepeli makasi basali biso te ya jeune mabanga mpo ba 3 pine ebanda kokota kote oyo esunga biso na batransport ne tokende somo bafufu na bakinkole tomonaka mpasi makasi mpo ofuta komona osumisaki afuma batofuti so transport 10 000 francs 15 000 francs mpo pemelo ntina ndako oya boye ozomitrouve na eloko te maintenant quand même que ça va mpona moi ke 3 pine ekobanda kokota transport ekokita tozala quand même bien